boni ndeko nanga. Ouais, donc touché à l'Inga. Merci à trop. C'est pour la trop ce que je suis bon émission bonne émission pour la vibration maintenant Makambezao. Merci. C'est Makambezali. Bango balé bango pilipili batie ba. Biso to le pilipili to tie ba. Théa Makambezali. Makambeza mais yo beso na son émission na Santara ba kirage. Merci avant tout Timo là. Ouais. Merci à toi on a fait dans Léon Foule à Paris. Ouais. Donc na moni vient dans Francfort en Suisse. Merci na moni vient dans David tourner la France. Ali. Merci Masnanga Beni proche. Ouais. Palais, Makanda. Donc Mandoki. Merci à tout le monde. Olivier Bangala number 1. Merci à tout Sandra Mobondo. Moi ça Pembe. Sandra Mobondo. Sans oublier un mot donc Roger Monda donc Aza Baza Bango Sobeni Roger Modango. Le Oblaki Joe Modango. Kaba famille Modango kaka. Joe Modango donc vraiment na nyanga poto Roger Modango. Merci à toi et Joël Kimoa qui est le joueur le plus titré de la République démocratique du Congo. Je suis là mon frère. Ouais, merci bien Samoné toujours na Kinini Makambo na Samino Kini Makambo donc suka le koma mongate tinde zana amelango na lipo pesi mbwambo azui toza toujours na molobelne na ibisa kibino selo masola kaka toza na avec mon ingénieur muto asala nga bien vraiment bon sarabiso bo administration na océan tina paradis babu image mobala mwendo moinda ngolo soka sekimino pembe au cas de cette ni papier duplicateur to ba njoko et botaka ba ivoire wana vraiment za na sima caméra na nga soko bengiye vraiment osala biso bien pourquoi pas na Mireille Bokombe mama Dokotolo yaza pena mécanicien ya nzoto soke beli quoi ya ngwana marque tout elibanga kikoso et mona mingi ya bakoko ya ba mama ya batu ebele plusieurs personnes lelo to le belaka to moni que non la coste avandaki Kinshasa Arena, oui, Kinshasa Arena, ça bien le répète tout le monde là-bas, tout ce qui n'a pas obéi tabatique Arena Misusu. Pourquoi pas dans Mboka Misusu tout ça nango, tout le monde le président Fatih Béton. Félicitations, parce qu'on continue déjà il est là. Mais artiste Nabiso, Didier Lacoste. Alors bi babeta na Mboka Arena, babeta. Mais ya robeta kaka na Arena Kinshasa Arena. C'est l'on yonde konangai. A ozelara Kinshasa Arena, azana idéologie, to nanga nini, to solola, masola. C'est le Congo qui gagne. Robert, le Congo et un mot talenti va porter santé en casse. C'est le Congo qui gagne. Telle arena au bâton en Congo. Na tout l'arena où les qui n'a pas place assise. C'est il y a Kinshasa. Ba arena tout au bâton partout dans le monde. Arena morote kongana kokali na arena ya Kisasa. Place assise. C'est la RDC. Oh, donc ça tout à libye, ba arena zo tonga mame, c'est kini et donc ba arena tout ba place assise ko ba sali ya biso ça les belé to nini. Ko donc c'est trop dire. Congo tout ça espace à mabe. Wa. Mais bazo teka ba espace mais c'est mboka ça sauter. C'est ça, il faut mboka il faut leur ramener on faut pas tonga bisque belé. C'est ça. Ceux qui vont vous tourner, vous voulez m'aimer. La coste, mon vieux, la coste, vraiment, félicitations. Prochain, il y a rien à Kinshasa. C'est bon. Ouais, merci bien. S'abonner toujours là na Kini Makambo TV. Bon, vous allez décider. Bon, mettez le bel nabiso chroniqueur à peine de konabiso. Marque tout et libanga qui koso. Félicitations à Didier Lacoste. Vraiment, moi na mboka obeta ou tape pas venir nabiso nchone. Masola ezali ne tozo mona pe ba spiritas ba héritier watana BP tozo ya wana donc basana makila papa na bango. Mais tant qu'on boulait déjà que non Kinshasa Arena et ça bien et puis malgré tout et donc bah place assise déjà et bazo tonga tout le monde déjà ingénieur babo babo biso image donc ils a pena et belé kolega ba Arena mususu mais toujours Arena toujours tonga na RBC et kokani ba pour Martin ils a déjà aimé stade d'Abiso wana ils a déjà ba 80 000 places et Abiso 20 000 places c'est beaucoup quoi c'est salle mythique. Salle mystique. Vraiment bien s'abonner. Salle mythique, na Congo ça l'a raté. Ouais. Président Fatih Béton, papa Yabana, Mouka Tombolo, donc mon amboka, merci Nandenge, mon salle mythique wana, c'est le Congolais bien qui toko. Malgré na Est, le système aboué. Système aboué. Parce que Makambo, eux aussi na Congo, c'est trop mal. Par rapport à Bana, Bakosala yango, 31 ans, toujours na génocide, belé, président Fatih Pena dénoncé bango. Si quoi, toko tela ne Makambo zo kindelende.
Je comprends. Dans un système de Boué. Et tout le monde a beaucoup de Congolais, Boué. Voilà, donc tout ça toujours quand on a un système ya boye lobi marque tout et babi bande kona biso ya est loin des yeux mais peine na motema donc près du cœur. Donc loin des yeux près du cœur, bozo musika na biso mais tout ça permet na bino ya mboka parce que ba o bazo kufa kuna baza bande kona biso et so pesa passe rien na biso et lo changer la carte tout ça ba beloko moko. Ba beloko fatizo sala wana. Ouais. Ezapo na Congo. Arena wana eza salle mythique où l'équipe barena tout na monde. Mais on a évité ceux qui vous comprennent rien. À tête des offres aux bêta. Ouf, baba fallait ba bêta. Na oyo nani VP nani fait na wazeka ka obenga moi c'est d'amour azo bêta ngo. Arena na biso les qui on na place à 6. Donc, voilà, merci bien. Tolobika biso vraiment félicitations mon Tombolo notre président Réli Autovotaki. Pesa maman bisou, pesi maman bisou. Yama ba joueur, ayambi ba joueur, soutenir 50 ans ya groupe Salongo, ba maman Koko, ba papa Koko, à soutenir bango pour atala bango na TV avant d'alimenter atala bango. Donc ba maman lelo toujours féliciter bango groupe Salongo ba komi na 50 ans na bango, pourquoi pas ba to se pelisa bango, pourquoi pas ba sponsor ba ya, pourquoi pas ba producteur pe ba donateur, ba célébrer likam oyo yango moni to pesa ngo pa ya papa na biso Fati Beton Mouka Tombolo motema ya ba congolais motema ya ba diaspora ba voter vraiment tellement très réli vraiment merci pour na yo toujours qui ne ka ndeko na biso mais to moni préparation pe musu se sepeli ici biso mais ça quoi innovation marque tout ça nous molobeli to moni tous les musiciens congolais au basa frappé ba ke au signer contrat Boisson Nigeria. Oh, ils ont des générales. Donc, comme on a des générales, les boissons, donc tout le monde boisson liquide, boisson forte, bien boisson bride, mais bah monsieur balobi que boisson ça baba kita mata. Nengani bangero baba signer content ngo to moni faire rigole la signer content ngo kuna, to moni pe we ranson na signer content ngo, to moni rebo na inosbi ba signer pe contrat. Mais mupanzi to moni be ba grand star nigérienne comme ba Davido, ba favor, ba grand star, ba signer contrat ngo. Mais pourquoi congolais ndeko na ye akeko signer contrat hier, il fallait ça la célèbre, azolunga akiti sango. Oui, ça va quitter Mata. C'est les Congo qui gagnent. Papa, c'est les Congo qui gagnent. Au tête de Bazui, 3 artistes congolais. Oui, Ranson, Bazui, Enosbi, Rebo, Bazui, Ferregola. C'est que danger. Roger Mondango, Baïbiango. Babi du général, donc Massango, ça dit général. Oh, ça comme Massanga, quitte Mata. Oh, ba mogomboro. To zena ba noko ba kendaka libanda ba Mondango. Ba kendaka libanda ba Yarakim, ba makambo très bien. Tu vois? On a poussé on va bien nini wana ba bio ba ko sala ngoma. C'est mogomboro ce qui Zaka que non c'est les Congo qui gagnent. Ba comprendre la réalité que Congo ba sina ba Ankoro. Oh, Masanga Ankoro. Apa wana ba Ankoro tout bon, ba Congo eza nango ba pratique africaine. Ouais. Je reprends. Il faut célébrer quand même les valeurs. Toujours on a et bon, on tombe bomba. C'est ma pratique africaine. Na bami kili, c'est ma pratique na ba nini, ba kifao, ba bleu rebelle. Donc on l'a fait nangai maître Kiam imbattable. Mon conseil vision plus vision plus D. Vision plus D. Vers conseil petit nanga ko tchara bilo konate. Ouais. Dans les jours longs, ça faiblit les paka. Les paka. Au coma faible. Ouais. Au moins, ce qui se passe dans Makambutu, c'est les Congo qui gagnent. Faire goal, c'est bon. Et puis, ils ont un artiste nigérien, au bon moment, Davido, va favor, on va signer contrat, na dit général. On a world, c'est déjà world. Ouais. Je vais bien faire world. Je vais bien innocidi world. Je vais bien faire world. Mais il fallait la célébrer pourquoi parce que bah mission nabiso bah sélectionner bon on a boisson nigérien au eza dit général to so mona babu image azo boke la biso ngai yanike tout pour ça parce que marka cité ba rozo bango te biso eloko mo tu ba baraté ngai yanike tout na sala reveal dit reveal na tangi combo pour et peut ça image ouais peut quartier premier jour peut-être quartier bimana prémisse tangi prémisse wana Bralima. Premier jour,
Oui, Bima, moi j'étais travailleur à l'époque. Espace publicitaire. Voilà, mais ça chance, et là qu'on est Bima, bien on est Bima, peut-être ça quartier une innovation. Ba bière oyo so qui bimi ba benga ba grand, ba benga ba yora. Ça na yora. Ba benga chimi. Ngamu na tala yango. Ba benga keto grand oyo mboka oyo. O to kena bango. Ngam na fungula rivière wana. Na fungula kino, na funguli drap nini. Ba benga ngo comment Neti bana ya maman de l'Onyanga au basal équilibre nani na biso foda compote loba parce que ya prémisse to mona yo fongola la publicité wana bamela bamona petit quartier nouveauté ouais mais ezalaka ndenge ni lokata to loba mukizaka beaucoup tanaka ba mindele pour sélectionner mindele bisito ça cop ça qui cop ya entreprise moi j'ai travaillé avant il cop ya Icon Prod selon c'est l'agence tout c'est donc c'est l'agence to kindara pona azali Camerounais to kindara cop de kuna to ke ngam na fungulango ba masana ba beni proche ba général des et makamba ngo ba fena ngabiwa katanga jonga lupemba ngula bango ayebi yango ba cham mabia la RKO Swan ayebi yango ko bazala ka makambo selon na ben sa bango ba yaka ba monini na fungula TV na funguli première masanga oyo bazozela balima sali ya sika batuna bamunya bazozela bamona yango c'est une bonne innovation eza ba biloko oyo eslaka mo honneur ya mboka ba ben siki faire na makambo ya bière sika wana ba ben si inosbi ba ben si Congo qui gagne. Voilà bien Babi, c'est le Congo qui gagne. S'abonner toujours là na Kini Makambo TV. Bokozala de cité. Merci bien au Seigneur Jésus-Christ Nzambe nangai. Ceux qui na sambeliote Mama Zelda Makaba. Moi na le Makaba yo ngwana Babi. Oti poto olingi opema ovanda isika ya malamu. Osepela ezam sika moko. Na kobanga te na bandal wana entrée inga okoti bandal terrain municipal derrière terrain municipal chez les Panthera. Okoti wana les Panthera chez Carole Moke, mwana mwasi oza na maïla sali idéologie nae, bana poto mindele libanda billard, mon pépé Bel Air, les Panthera, ya kopé ma wana li boke ba fabie donc ça évolue bien. Ndena yebisa kiyo, to moni préparation na bango eza le 15 vendredi, sortie officielle et album na biso au déjà chemin de la gloire. Bon tout le monde a peu sous concert et je préparé Angola. On a habité moi le beza wana. Motona tembe. Autant a bien comme on est héritier, Aza héritier du trône, il y a rumba congolaise. Papa, n'avez pas ma camosa vérité. Fallait la faire, c'est bon. Pour baser des opposants, parce que ça m'a camosa bango. Mais n'a pas mis le zone au monde. Le classement sur le bien pris, il faut une affaire. C'est Goga. Oh, héritier. Moi, ça n'a Arnaud Mbabou, a bien très bien. Ouais, je comprends. Mais Fabrica, c'est des Papa, maestro Fabrica, c'est bon. Bien affilé, c'est bon. Mais baza niveau mon héritier. Papa Nangaï. Mais tu dis que non, bah, bêta Casino de Paris. Fabrica, c'est bon. Casino de Paris, c'est dans le salle. Tu n'as pas niveau pas au matin. C'est bon. C'est le Congo qui gagne. You know le barabi on dit maga. Oh, et bon, c'est le Congo qui gagne de ce fa. Wata Nesco, Licolo, Pena. Wata, oh. Sur le on faire na fali, c'est Wata. Ouais, merci bien, Samoné, toujours là. Merci, Watanabe, vraiment, Babi. Vendredi, le 15, sortie officielle. Et puis, Totomo, les amis de Wata. Oh, Bazana marche na bango, Barosalango. Le 15, on est sorti album na bango pour nous soutenir. Leader na bango, vraiment. Donc, Bazaba, na mon baza édiqué. Na bosanité Arnaud Mbabou, Azana, Pena, petit frère. Il y a Arnaud Michombozo. Il y a un Massananga, Babi. Arnaud, Moussalozo Sala. Kitoko, Balobeli, Pena, il y a Spiritas, Bazo, qui n'est bien. Bango, Bafinga raté, Batonga raté, Baboy, na mon père, Bafinga ka. Baya, Kota, na Masola. Le simbi wana police de la presse azokanga tous les mutu oyo oza ba incivique ba tumoro bosa donc ko finga banini ba donc to ko kanga bino bloqué cadena balo ki ofingi artiste moko non là c'est un grand message dans le monde entier to yokango merci tolanda oza o fanatique o konifuati o anafuidi. Ouais, merci bien, police de la presse, papa, maman, lengela, bateau, bako finga bakonzi, bako lobaka bêtise, awa, bako salaka mabe, bako tsaka polémique, moko inutile, bansi valeur, bako niker, bako ni fouati, bako ni mpaka, est-ce que vous enregistrez?
balobi président na biso azali wana donc Christian Bosembe balobi telema système ya sesak apesi cop ya masola police de la presse police de la presse eza wana ezokanga ba journaliste nyonso ndeko nanga est ozana carte ya dépôt ozana ba carte est osomba Bakart au koto signé masola. Papa wana bomba tozana émission tozolo belango neka président biso Christian Bosembe tobo sanité babi opération police de la presse tozo kanga c'est ça que ça wana ndeko maman ndeko papa sala musala na bien pourquoi pas tout ce dérangement sala musala na bien mais so sali mabe ofingi bakonzi o tambusi mabe bako kanga yo mais tolobeli concert toujours ya Watanabe moto na ngenge balobi moto elombe muta signaka azobeta pe soso na Angola ezaki préparation bon na habité. Normalement, héritier, chemin de la gloire, et ça déjà en cours. Bientôt les 15 hours. Il y a une plateforme et tout. C'est le Congo, le Congo est avancé. Musique na biso il y a Congo, il y a beaucoup de gens au Balien qui ba meka comme maison ba ndenge moko. Tout le monde peut voir taper kova na eba to lobi. Pesa date parce que moi que il y a un slogan qui règne maintenant là baza. Pesa date. Dans ce date wana date to mena ninga ba ba rena, ya zo no bate ba nini mais Goga a bête martyr. Goga a za musique tu vas nous marcher. Yo kananu. Tu vas linga ye, azolo bate. Héritier a héritier Watanabe Goga motona tembe. Ta martyr na ye, combati. Beta partout, menace de bétité. Biso de la simona ba anomabo, ba Micho Bozo, ba yaya. Comprendre base mobile maintenant qui adeba banini adeba mutelo bila héritier makasi wana bakana mingi na babu mais ngana zalaki wana zotelenga lokana na journaliste mona kana parti prêter mais na yaki kotala muto osala musala mule bete to pola héritier soki mbula te mais plague akakepo to ba yate ba l'équipe bato ba kota la kati parce que tel so kati non ça déjà demi stade. Mais oui, vraiment bien, s'abonner toujours na kinini. Okondima. Pour plaire, on a tout le monde yango. Okondima. Na wutu mbula na mone sale no. Ça te monsieur mira triomphal les grands mbula. Goga motela tembe ya combattre mais jamais. Merci bien vraiment balobi mon nzambe combattre mais jamais abati héritier Watanabe to pe sur ba chance na okinde liboso papa et puis héritier ba bien héritier ba na kudoté. Date makasi oba poser oh date héritier date na ya makasi ils allaient sortir officiel, il y a album naïe, le 15, il y a chemin de la gloire. Date il y a danger l'équipe tous les dates dans ce total date il y a danger c'est la pesa date il y a ba concert il y a ba rena to moni bande ko mususu héritier Watanabe balobi kake o kakelo papa na biso le tumba mukona kokufa kake robeta donc ils allaient 15 vendredi le 15 mars où ils ont sorti officiel naé chemin de la gloire o batutu balobeli naé o base kiri ya balobi les amis de héritier Watanabe basa na marche de santé na bango o baso bengo kake donc ba spiritas nyonso mana spiritas nyonso koto na ba groupe nyonso ba spiritas qui na ba Facebook comment baza na posta na bino le 15 mars jour ya sortie officielle na bino ya chemin de la gloire et héritier Watanabe moto na tembe Goga donc ba bibo sala wana na marche na bino donc kake kobeta mokolo na bango donc date balobi ka fandeli le 15 mokolo kake date makasi na Congo na minute ezaka date ya héritier Watanabe na Adidas Arena. Ouais, merci bien lourd pena babaki to boka ki bien lourd pena lourd et bien lourd na biso mutu na biso lourd pena wana Roger Modango ya ba Roger Modango maman na sour na play jeune mo ouais le lourd Roger Modango moinda ngolo soka sekimino pembe balobi ya sawana mobali oyo pena basi balinga pe mibali balingaka ouais kotazo na katiminde house si on termine de kotakoli ngale ma cameraman invité nanga to kotazo lo pena le lourd Modango nous kotazo na ba kotakoli pour na place abengi biso ça la bien sukale koma mungu ate tinde za milango na lipa mama Esther Lotambia na Paris yebisa famille mabota nyoso bazala wana mirebo kombe do kotolo mobikisi ya nzoto yonde mécanicien nzoto soki to beli yonde muto sunga to bika mama Adolo Nyanga mama pasteur soto komisi basala nzambe te eza mabe to bosani te pasteur Papingwala o azali Adonai business azana États-Unis papa o azana ba activité belé ba idéologie o ya sali obsi en tactique ya analyse na ye o ya créer entreprise tozobenga Adonai image ozana besoin ya bamituka ozana besoin ya lopango abiema bilamba otondisa boutique na yo Adonai business chez Papingwala notre pasteur Mosala Nzambe ya yango wana marque tout et nous avançons concert ya Wata
bamoni kene tolobeli wata nzoka eza analyse wata opesa makambo ndenge mpe tolobela fere na fali na concert ya Pasteur Moïse Mbiye po eza kilelo ndenge mpe tokoya makambo ya papa na biso jibe eza kilelo moni bato baosepela parceke toza wana ndenge ndezungu esepe azomema misene na États-Unis baza déjà na États-Unis donc merci là tozoya wana tozaka na concert na biso yangola ekozala to bazoprépare toujours wana foto tuna Arnaud Babu déjà aspirant qui m'a camouné qui me chose na Arnaud il a coaché kitoko déjà Angola kitoko bon riwata goto bika bazana kake ndenge ba ba date na bango ba date c'est makasi na biso date mo zaka le 15 le 15 sortie officielle chemin de la gloire après les 15 toi na date si souci ya wata azateti wata ana badon ya wengi wata travail ana succès wata balinga wata c'est yoka héritier batu ba bien te moto to dit héritier batu ba héritier te il y a beaucoup de gens peut-être na bureau héritier ba ko lobel héritier mais ba yebe héritier te nga lingaka goga ouais président patron boss live mais oli ke babi héritier pe akabaka pourquoi nazana na parti puité nga na sa musala babi kitaka kabaka za grand frère nga yorana nous kitaka kabaka surtout lobate biso pe héritier to epona ko senga te to musala mais on zo loba na bina yoki babi héritier kabaka sala pe so de que ba tribalisme pe ba komi nga na ko to héritier tanga na grand frère nga école moko la raison nzembela take bango Lizarazu nzembela atake bango. Ema boka bango. École mokos. Za grand frère oyanga. Oh, na bikino, chef na indusa, na chef na chroniqueur, je ne sais pas. Mais so landeli. Grand frère na yo masana. Tribalisme. Côté la noa. Naro bambo libanga mabe likolo héritier. Ouais voilà na bisa kabino ba beta journaliste place oyo bantuna paka ba mona mpeleve na bao ba bavana na mikolo nde bakola ka ne na bisa kabino suka le koma mungu ate tineza melango na lipa watana be ozokende bien pourquoi pas tolo ba caricature bande ko mususu ezaleka na cadre ya masolo ya analyse tolobeli watana be ezakate alingaka mingi poani si bolobela pe Pasteur Moïse Mbiye na lingaka e nous avançons to moni Pasteur Mbiye Moïse Mbiye a une stade de martyr avec au bénir stade pour la préparation ya concert na ye azal rappel Eli ba sepela rappel na ye album na sepelaka lilobani oeza pa na yo marqué et toué concert ya Pasteur Moïse Mbiye tout mon image wana ba bonga biso na stade assembly Jésus qui gagne Yesu nezo gagne bango ba misu ba bindenge ni ese Moïse toza batema ki onate ba mona ki ye na makamba président le kaki abeti concert bazaki Eli ba ponaki Moïse Mbiye abeta na concert la fatia yaki mais ex na concert na ye moko akoko akosala plein ya katie o vika kini ndeto lobela o mama manzambe be o me baluka te et comment manzambe na mwana ba komata moma plein la tunyo oh Moïse Mbiye sa de martyr na fatia tu ba konse na plein to sa bien c'est de martyr oh na c'est de martyr to mona fala beta fatia tu beta plein faire beta plein Moïse Mbiye ça maman na grand plein ma bé ozo comprendre héritier watana be abeta plein batike bambula kindoki mais batubaya plein ti libanda siko ese Moïse Mbiye akokoka makambo na stade de martyr selon mpaka na mpaka to so la pembe te asa pasteur chanteur oyo aimé monde il y aura des choses à l'Europe akoya kokota concert à stade de martyr voilà bien babi Moïse Mbiye délégation eboya voilà s'abonner toujours na Kin Makambo TV na Kin ago plein ma bé ouais merci bien Naïm Sarabino invité mtazana droit ko lobebele moi ingénieur Babou image mo bala mwindo mo ngolo mutasala nga be mutafilma nga so sekimi no pembe o ka de cet papier duplicateur to nini to ba minu ebotaka na nzoko ya Ivoire azana simana nga so ka sekili susu mbebo rose tunanga na repeso numéro na ye mokile baluki balobi Moïse Mbiye na concert plein kozala te pona ma plein oyo bata mokili ba congolais basangi sango ba musicien na ba pasteur na ba politicien to mona plein ya Fati to mona ya Fali to mona ya Ferre to mona ya héritier wata to mona pendenga pe na biso wase kwa beta ese Moïse Mbiye aroton ce stade to kokokate mageto sara Eli na ba congolais marketou venanga Rico Kokowaya afuta billet azoya pour le concert Moïse Mbiye grande Irène Umba azoya pour maman Moïse ya wana délégation européenne ba diaspora azoya ba Alfi Umba Igwen bazoya ba Laetitia
vraiment on appelle Simbo tina bébé so sika leti bébé ba sika so donc biso ba noko ba beni poche ba noko donc ya o sarate ba ken mosengo bazo uta États-Unis na vena ba Germain eto insolocable bazo États-Unis bazo ya conseil ya Mozimbi na bosanité nani oyo donc ba fena so ba nani o ba Germain keto insolocable bazo ya ba Irène Asana bazoya concert Mozimbi. Je montre que déjà na makamanzambe c'est le Jésus qui gagne à tout moment. Ouais, merci bien, s'abonner toujours na Kini Makambo TV, Boko Sala Décité, Adamo Fanabia, Selo Masola, pourquoi pas Maître Israël Fanabia, pourquoi pas Maman Esther Lotambia, Sandra Fanchon 3 étoiles, Maman na Isaac Diogo, Maman na Christiana Label, Maman na bébé Milena Olinga, l'homme mangera l'air sous l'air, pourquoi pas Toliana Mutoki, Nabiso vraiment, pourquoi pas Toliana Mutoki, Otosoto Kaboui Balobi, ce qui te salité, Tokos à la salité, Jemima Bassele, Koko ya Marie, Hélène Bassele Botouli, na Belgique, pourquoi pas Maman Nabiso Blandine Senga Kouyanga. Balobi presse Hakim de Lausanne prêtre à la talata panza ba dollar na bampaka ni nango Afrique d'ici zo luka makambo olingi ope makitoko olala ozala bien mwana poto olali boke ba fongola milinge matili kolom poso na mpaka mankasa babenga singa na mpa liboke ya mpoka ezaka kesika moko balobi les panthères derrière terrain municipal na entrée à hôtel Neuma au côté avenue wana batuni yo lobi les panthères chez Carole Moke mwana mwasi azali chocolaté balobi mundele na kati na ye africano donc mwana mwasi oyo asala mayele asali staff na ye les panthères place de retrouvailles libanda ba billard ba chez de six na bampaka ba pesa bampaka ba mine zo pela Dubaï na kati malili moto zo pela kastozo zikate paradis chez Carole Moke les panthères derrière stade bien municipal ya bandal entrée hôtel Neymar tout ça on a papa na biso tomoni featuring belle le bec la belle moindo ya kitoko Fally Ipupa na ve na biso bosi ania bato basepelaka na biso mingi na vérité du cœur ndeko nanga marque tout e balinga biso famille moi babenga biso famille mabota na bampaka na paka balobaka te yo yebi balingaka biso na yo tout ça wa Fally Ipupa tala maele ya sali azana mikitisa moko na sepel nango a contacter fe na mais selon masola balobi ke non ve na biso bosi ana akende ko luka faire gola basala ba chant mais esimba kité selon ba radio toto na bampaka suka le koma mongwati mais ce que to landeli peka ka faire gola ba dia saki na préparation ya album na e mais to moni lelo yo na Fally Ipupa esimbi donc faire aboya ki fala ndimi makambo yo elobami trop ba Séraphine Lombe avec les jeunes na kata Londres capotre mère moi sa pembe de sora kosi na palais monde peli voilà ba grand prêtre venanga venanga livre ba mfumu ya Londres makambo ba betile nango ba Paul Muntu le multimillionnaire ouais Paul Muntu multimillionnaire makambo oyo eza makambo oyo tokolobela ngo te makambo ya Kaiza mamolo belango po akende kuna baboyi abeta quand basa featuring faire aboyi mais aye koto yo Fally ndimi donc faut to lo belango ti Fally et puis ba fe wana basa ba fe moko ya karabasa ba succès tango sene ti otiki fe na to bokisi fe mais to moni Fally ndimi ba zo matière siko ça bango ko biso to tout matière ngeza makambo faire rigoler ça quand je tra Congo Fally pour pas grand ya liwa ceux qui abonnent pas Fally à qui pas faire après et ça la ligne ba lobi bonde onanga kuna ba na yebi nanga ngo otunga kikeso wana ba lobi ke akana peut pas faire ici non est-ce que fait gola avec na gapote malage est-ce que akobo que ça fait na biso le gola bosi le keko on est ba leson diabato to na rabli ko antene ko nanga yi abana na ba vi wana na ba âge basa ba grand be ba copie de mikolo c'est le moment où ko se ba featuring na ba jeune au basali na makambo lo ba aigle ba Fally Ipupa basa ba chance sur ba makambo o na ba faire gola be geti wotenabe ba Billy Clinton zo comprendre ba sele yo zo mona ba desimbwesi ba waze quoi c'est le moment so c'est le bango te héros c'est ba nani. C'est tout à fait diplomate, donc ils ont déjà donc il venait faire Fally au sala ba tebele ba rater ba kester ba rater ba papa oui ba la petite ba ça na mission te ba yemana bangote ba na bangote ba rater ba occasion nous les Congolais il faut te comprendre
idéologie na biso. C'est le moment où ça va faire. Quand on a je propose boss danger, bobé ça fallait na faire. On est ça grala. Mais c'est ça, mais ce sont des millions. C'est toujours les Congo qui gagnent. Tout le monde a pu conseil à Wenge. Les bêta au conseil Wenge, ça l'a pas mal. Wenge ko tu ba rater ba chance wana. Ba Wenge jibena we ba rater ba chance wana. Mais et peke cité ba mettre les sous ba mibale. Pour baser non envie. Ouais, merci bien, ça m'en est toujours na Kinini Naïf Sarabino, ingénieur Babou Image, mon boss Jésus-Christ, Yomroye, bidon sur yote tout ça, Neka Naïf Sarabino, bosa toujours wana. Maman na biso Mimi, bon, comme en France, maman na Tiffany, Kazingu, on est toujours là, tout ça, wana. To bosa nte Mimi Samba na États-Unis, Neka Bolo, Barcelone, ma sola, nous avançons, tout ça, na marque tout, tozo kende, et mission, l'homme mangera. L'air suyer quoi donc on est na motoki na biso afa ba katango format tosana awa nazo toka na musalo simple serviteur na bino nde bolinga nga quoi babu image azana tozo kende afa kata na pangosa na papier mouchoir toza bino to luka monga ko yiba te quoi ba 50 wana ba 100 wana ba 300 wana esunga na ngo biso botinda ngo salaka bien nous avançons to monika préparation na biso pe to moni kofi na biso papa na biso quartier là tiens azo na préparation na ina palais de concret na Brazzaville ouais ils allaient 8 mars les vendredi concert wana ezo le belon ndengani to mo déjà ba pancarte belé na Brazza papa na biso Kofi azobeta kuna kwa ko Mamad donc azobeta kuna na éviter loba oh mais faut loba masola po yo mo pandisa ngwa yi c'est rosimba to rosimba te est ba conseil pour nite vie ba tepe ba rena wana aka beta ba bimache quadra azo rumba quadra berité watanabe pas le monsieur papa fait na PMS abi rumba pena pose idéologie c'est Kofi Olomide c'est le Congo qui gagne o ba kota kuna basi ba congolais basi ba africain na ba to ba roto ba poto ba mindele ba roya donc vraiment mon pas au quadra longonia donc il est canongo bien vraiment là c'est bon Kofi au raté mais Kofi pena au raté zo mona net qui na minute venir préparer ba conseil Cindy Leker avec Cindy Leker Kofi a Cindy Leker Kofi a Cindy Leker ouais merci bien ça m'en est toujours na Kini Makambo na ngopé les sili na ministre Kofi Olomide azana Cindy Leker moi ce n'a pas là on ouais merci bien na bisari bino balobi vérité du cœur avec Marc et tout et libanga kikoso et mon ami mingi to ki na biso ko chité ba makambo za ko beba merci bien na papa na biso vraiment Kofi na biso boyebi donc babi Olomide azana na exploder c'est bien là na parler de concret et ça le vendredi le 8 mars journée ba maman mais robeta na Brazzaville en tout cas et les kakitoko et ko ça la biso vraiment bien vraiment pour na papa na biso mais to moni préparation pe ya Ritier Luvumbu après ko uta Royal Sport na Rwanda aye ko signer contrat na ye wana na Vita Club bat muso baki aye kaka boya ye même contrat to mona kité mais le to moni contrat ya Vita Club mais Luvumbu c'est un héros biloko yo elukile makambu na Royal Sport na mboka wana balingi ba bomé na makambo mais lelo a signé contrat to zo mona ingénieur babo ba biso image c'est pour na selon ndeni a continuer avec club batombola ye to ndenge nini ayeka ko beta la Vita poko na babwaka ki ye to ndenge nini azamo na mboka Congo c'est la guerre Fatitan président Fatitan ba yino Congo kufa kala ba mona ngolo lo yenge Congo yango c'est kufa kala okitaka to na ba joueur à comprendre que non Congo c'est la guerre attaché à kosepela mboka na zina guerre yonga tchaki boye oui azoni mboka na biso Congo ba pese suspension ya 6 mois kuna mais awa na Congo a signé contrat monaki ben interview ya mokonza mboka lobi kutu asengi pa Amadou Diaby a joué directement na Vita il faut signer contrat tu va côté mbangu po alingi ba jeter alingi donc même si mboka ba foot na Vita na ba foot kuna ya Vita auto ekoleka nango voilà merci bien zonga mboka yo ingénieur Babou to so kwena biso ndeka ezala selon masola babi to s'abonner toujours na Kini Makambo totalaka to s'abonaka to partageaka ceux qui ba conseils ali bo commenter bo lobela biso ceux to zo Kini malamu to mabe conseil de fortifiaka biso no loba entour paka ba mona mpeleve na bao ba o ba fana na mikolo na bato ya maele pe bakolaka basoka maele na bo sente mon frère à moi Arnaud Mbabou molobel spiritas donc babi le 15 wana sortie officielle na bino ezali mena marche tous les spiritas officiels les chemins de la gloire tous les spiritas les 15 tozawana torocha poids mais tout le monde déplique pe ba ya na fabrikas déplique poto pa aye la
single bon babeti la lilo bezali tout le monde qui déplique non donc toujours les Congo qui gagnent Yaya tout non les Congo qui gagnent c'est le Congo qui gagne c'est le Kwasika tous les peuples congolais besoin idéologie la les Congo qui gagnent ouais ceux qui Congolais gagnent tenez au Ghana aso beta be Paris tout le monde ndeko biso nani fabrication ba kende ko beta et ça les Congo qui gagnent abete na casino de Paris c'est ça respect depuis que vous avez invité Nzembo Bembi kuna c'est les Congo qui gagnent Gelo de pique. Merci depuis pomba tozo ko na biso merci ne bolinga biso tozo ki sa caricature nyonso to comme na biso da ko silisa soki to pesi bino ba actualité te bokoye ba ngoti na émission et belé bazo la ba yebi ke double concert ya fali pour papa ezali ya ba rena to lobela ngo pe mari to chité na biso et puis na double martyr ezali double martyr rena ezali et puis na ba martyr fali oui double beti lo beti lo le bino lo basikoyo ce qui a beti double martyr le Congo qui gagne. Pourquoi Martyr, c'est la grande salle. Et ça, dans le stade du Mounien, 80 places Zébélé. Les concerts le plus long du monde, tout le monde les a concernés. Les a concernés. Il y a eu un AJB. Papa, des jours. Merci bien à Baïkon, Nabiso vraiment, oui, Rana Jibé, Moussala Boussala, et puis Namonda, ouais, Salamate, Bablo Raboye. Des jours, les plus longs concerts du monde. Et c'est là, attends, Michael Joseph Betangote. Attends, on a segui nani, avec Tangote. Besoin de Manda Koubaya, pourquoi pas Michel, Mamba, ça la danger, pourquoi pas héritier, ça la danger. Pourquoi pas faire Riba à la danger? Pour passer au podium. Pourquoi pas te appeler sous papa Popi? Pourquoi pas te mise à danger? Oh, babima na maison, babima na BCBG. Donc, te féliciter, tout le monde isko tozo qui n'a biso to chité, marque tout ça mon lobeli. Les 8 mars, tout le monde bien, on a tout ça na maman na biso notre ministre, maman na biso Mireille Massango. Alors que biso nyos photos en mode. Ma Mireille Massango. Ya lipute ya mwendo. Aboito la tama putate. Mais tout ça na titi ya bande ko na biso ba kufi na este donc tout là tali puta ya noir maman na biso Mireille Massango le ministre o azo sala la pena ke balobi ministre ya genre et famille maman Mireille Massango ministre ya genre et famille sololi parce que le Congo tona na dei na biso na este depuis 31 ngo ya 31 ngo ya donc il mère pena ko loin des yeux près du cœur ceux qui OK ko fêter na balo yenge basi ba te moi ça retombera na likamu te balobi basi ba tombera na essence ke misusu ate biso to lata maputa na biso ba bandana ko suma maputa misusu ba suma maputa na bango mais ba yo ka maloba notre maman na biso mère de Masola ke maman na biso Mireille maman na biso Mireille Massango alobi ke non respecter lata non liputa mais respecter ko lata liputa ka ya noir eza na cadre ya bandeko na biso ba okufa wana na kata matanga ya este ya mawawana ese yo ndiko mo soko changer pourquoi mais ba ko ko soma puta na bango moni Basandra Mobondo jour un wala bala tali puta noir kitoko bama Magali Baka kitoko fille à la taille angélique kitoko ba wala tali puta noir kitoko lokola muto lokola nani Safi Lulembe kitoko liputa noir akolata donc Natasha Tantini Kukabu à Londres abi à façon à poto il faut affêter il faut respecter maman Mireille kitoko azo fêter 8 mars ni awa nani Natasha Tantini Kukabu à Londres abi akolata liputa noir c'est-à-dire quoi ezali pona kolakisa tout ça que compatir mawa na bande kwa este. Merci bien maman Nabiso Mireille notre ministre Otolinga Kominga Mireille Massango ministre ya genre et famille na eloko lobi ke non to la tamaputa ba maman ba papa bola tamaputa mari tout ça fait ça ba maman mais liputa eza la respectuer na cadre ya mawa ya bande ko Nabiso donc to la taliputa ya noir touché même à ta BBC original à Londres epsanga yani na message mère il faut to la taliputa noir BBC original des Londoniens. Merci bien BBC original moi na mon Londres mon Angleterre ndeka ezalaka moi na madame Jacqueline ya kotokuna donc tozala wana moi na poto tozala te tozanga te soki tozangi osala passe vraiment olingi opema esika ya kitoko olala bien oti poto na esika bino saka esika moko les Panthères chez Carole Moke derrière terrain municipal na entrée hôtel Neema na banda Luana on se retrouver le liboke ba fongola milinge mata basinga balongola makasa na mpaka on se retrouver
pena wana epai ya Carole Moke staff les Pantera ndeko nanga tomoni a ba maman na biso bakoli groupe Salongo baso préparer 50 ans de carrière na bango demi-siècle déjà bakoli bakomba koko ba papa lilo bezali nini to sengi ba sponsor ba soutenir bango basala mingi lelo basa inspiré par les Nigériens basa inspiré par groupe Salongo ba ma famille basa inspiré par groupe Salongo lelo bako reconnaître bango nini na mboka na biso basa ba patrimoine na mboka bako sala nini pona ba maman ba inspira biso monde TV au monde théâtre oyo ya groupe Salongo pona 50 ans na bonne carrière touché Paul Nchumbu Mfumu Sa Majesté amen Sengolo Ngombe amen ba Serge Lema ba fe na ngai ba Patrick Mangasa fondation Maman Denise Nyankiro ba Gédéon Otimi ba Edouardi donc bango tout bozo makambo na makambo ya groupe Salongo ba se ba parents oyo ba banye na biso Maman Yango Mobutu des enfants ministère culture art ministre culture art yoka toke malembe premier sponsor à makambo c'est président Félix Tshisekedi premier sponsor président Fatia Bano côté la groupe Salongo depuis son enfance donc c'est premier office donc ngakuko nelba le bien trop ba pesa bango tellement terrain moko boye open que non ndenge to monaka na 74 Mobutu pesi ba léopard tout ba fina so ba palais oyo tout oyo groupe Salongo yango ouais merci bien vraiment to sengi kaka ba récompense moko boye oyo kotika la ya libela na libela donc ça ba récompense oyo ce qui tikali ezate ko sala statut lelo statut ba kobuka ekokoya histoire na ba venant ekozala te mais na ba génération future oyo koya ko sala œuvre moko pona Salongo na 50 ans na bango papa mokonzi mukwato mbolonza mabomba kayo to linga ozala reli pesa mama bis o pc bis yamba ba joueur oyambi linga ba congolais o lingi oboy côté kamboka sunga ba mama cinquantenaire groupe Salongo o sala le bango loko moko etikali comme souvenir et que ça la bien to beng ba sponsor pe ba producteur bana ya poto ba to balinga mosala mutchezo ya théâtre bo soutenir ba mama na biso mama Bombengo papa na biso Masasi papa na biso Masumu de Brende papa na biso Lombe mama Alinga Miss Mongo to bosanité mama na biso Bolingo ba mama na biso Azwa to bosanité mama na biso Esengo mama na biso Lipati Denise bozawana Karine Pala mwana Ntsuka abière au capite de la mode to bosani pete lisusu Molai boza belé na ba otu bazana poto ba diaspora nzamba za na bino mupepe $150,000 mwana Ntsuka tala upepo yo eye makambo souverain ndenge toyoki selon radio toto na mpaka toye ko tuna pona to confirmer te mais selon niveau makambo ndenge bimaki ovie apesi $150,000 na masola mwana Ntsuka marke tuwe libanga kikoso bolunga batu bakotaka te bolunga batu ya jibe na basi na ye bakotaka te talaka souverain premier binada masala mingi na mboko yo lelo pe aimeli biso nzema président kitoko mais masolo moko yaki boye naneka na mpaka mais to landeli ka selon na pas $150,000 ebimi boma moto kaka batu balingaki ba déstabiliser mais bolunga batu bakotaka te petit wana asana déjà une grande fille ayaka na wenge aside akola tali so depuis longtemps petit wana ya na wenge aside akola basina bataille moko be soko talie boye omone mona 12 ans mais na papa na mpaka 28 ans paka 35 ans paka bazani nege mona grande sœur na mo bazaka na Kingabwa ya Manzuzi sœur na ngana soko mo sœur na boye mona 12 ans voilà s'abonner to zawana mpaka ouais merci babi ba sœur na biso ya mikolo bo salela nzoto ba ya papa nzoto to salara wana masolo ya souverain permet selon masola to so continuer les maso linga ba to ko takate donc masola jibi na mona Ntsuka to mona aboté so mona kitoko mona kitoko trop boya et puis raison na makamu nango tanga mtaye bulo pesa na makamu nango batu ba yebite batu molika pote mo zaki ya robela ba zogi songo sous po et puis ça va bien bon jibe pona amoni que non bon inutile mais faut à se débarrasser par rapport à il y a beaucoup de gens qui disent que non JB nini l'état na biso ya Congo nini mabe fait ba kanga JB aucun papa chéri na problème nini petit wana na biso l'état baso baté asa majeur l'état baso baté et puis na Congo droit ezali ba lane ba moni ka paka na mpaka na tuni yo ba tiki yango saka le boka président facile acha nini
tokende bebo totika ba distraction. Voilà, merci bien, s'abonner toujours na Kinini na Congo makambo na bisa rabino Kin makambo TV bokoza la décide to landa ka bo l'homme mangera l'air souillé nazo toka yango na kolia ninga na bisa rabino suka le koma mungu ate to chité na biso déjà pourquoi pas na marque tout et abwaka Adamo fana bien na bisa bino maître Israël na bosanité mon ingénieur Babou image muta filmaka nga boye mobala mwindu soka sekimi nu pembe yango na lobaka na bino lobi papa selon masola na bisa rabino concert musu eza na Genève. Ils sont bêta et ma bé na Suisse. Il a fait rigola. Aïe sur un concert na Suisse. Aïe qu'on découvre sur arena. Papa n'a pas mais aussi c'est arena. On y a moni la course à l'obi faut banana. Oh ya king. Maintenant le solo chez neuf voilà. Ah! C'est le Congo qui gagne. Le Congo qui gagne. C'est ça. C'est le Congo qui gagne. Et si donc il le bamo ezali. Mais c'est bon. On a des mondes au monde à Suisse. Non, exact contrat. Asa saturé. Abeta sous double arena ya Suisse ni à Genève. Asa saturé na barbani na. Abeti ya double arena ya Lides après à Suisse et Genève. C'est le Congo qui gagne. Ah! Il y a tout. Faut que idéologie Congo qui gagne. Ouais, merci bien. Dans le monde de quoi Nabiso déjà, c'est le Congo qui gagne. Merci bien sur l'affaire Egola. Babi Moussa Nyo Sobarti, c'est le Miso Baosala vraiment. Le coup Mouezali, Balbi Fali Poupa, double Nayo Arena Rosala Kitoko, concert à double Martyr Kitoko. Tout ça on a sous dans Genève de Suisse, au pour l'affaire Egola. Kitoko après ça va qu'on bêta Adidas Arena. Mais tout le monde Adidas Arena qui non na single oh déjà peut money. Soleil wanga utaki poto aye abeti peloro na ye eza bien single na ye beta miwana titre nango ezali mais comment là toujours mon asiko OK mbala moko ba ko bengisa pe na Adidas Arena na yebite normalement ouais pour la nini bah c'est les fils na vient faire gola maman na chant écriture chinoise maman na chant ata ya Jackie martyrisé hein pour tout le monde peut déjà yemorona ni soleil abeti déjà liboke album na single na wana ya soleil wanga liboke au fond li makasa milingi mati singa babenda ba invité na concert mérité non parce que il chante aussi si bien babeti featuring il faut y avoir démontrer featuring wana ba concert ouais et c'est pour bien Robert surprise pe liboke na ye on est congolais Robert appelle liboke na wanete aza ugandete aza angolete c'est un congolais tout fait a pe liste ba chroniqueur même na poto ozomo ndenge soki juste nuance tabato mabango yo tala bato bana kati ya juin parti prité Jésus ve wa grand prêtre bato sa musala bato zo memana c'est pas ça musala base inspiré na tango ko na bango ouais tu opona otanga ko mo monte mais surtout panzer zala mabe s'abonner toujours na Kinini makambo matière na bato matière za makambo même abiso que ça musala tout sur na Congo merci bien ko kende ko sala musala ko songa na Kinini na Congo bololo e fongola makambo belé pe na ba visa e sokota kota na passa na passeport et puis mboka libanda ba ko mema pa pamba po nini o kenda ko songa merci na petit Fali o kenda ki osongi merci aussi na Edingwe Fali to mona ki okei o yena bilambo kabele libatu mikembo ngwe panzani musala oye pourquoi pas mbongo voyage monsieur mibale ba mema yo to kwena biso vraiment là to sisi Mireille Bokombe balobi mama dokotolo mobiki si nzoto balobi Carole Moke les Pantera donc to kwena biso déjà to sisi pesa ba dédicace na yo et puis to conclure émission na biso. Merci à trop donc Namagali Chibangu moi ça Pembe qui trop Valentin fait dans les premiers Nigériens intégrés à la République démocratique du Congo namoni venanga PDG Mbangi merci Yannick Mouwa les banquiers Yannick Chabani boss vibe namoni directement Edingwe yanga ndeko ya Fali Poupa namoni Gelor Bukaka Agwada namoni Meshak Bonieme merci à toi Golf Kizola les boss des potes donc Miss Mars Malango merci et Paul Tchumou Sa Majesté et Magali Kaba merci à toi et Karine Peka moi c'est à Taïa au Sarnaté Safi Loulembe merci à toi basi bazaba basi ya Congo Rachel Mouchia merci à toi et donc merci encore à Marcel ici mon frère merci de convaincre c'est propre na mon encore Mirose merci à trop et Edouard de Chamala représentant numéro 1 bana communauté ça la kati ya dossier ouais masolo ba partage rapper ba sur le rapper pour tout ça la ba on est battu dans la biso voilà c'est ça bravo voilà pour ça
Merci. Merci à toi. Merci bien. F15 Merci bien, ouais. Merci aussi à joyeux anniversaire à Sephora Air Coiffure, salon Sephora Air Coiffure. Pourquoi pas à Prinel Ouet en Akati à Canada et pourquoi pas Maître Kiam imbattable staff qui sont présidés. On est toujours là, Babi Carole Moke, staff Les Panthères, pourquoi pas Pasteur Ngwala, Adonai Business, Nakati États-Unis, nous avons dit que la voiture peut babi manae. On s'en a contacter concession Nana Takaza, on a besoin de Mapangu Maluku, Nsele, contacter Mama Sarah, tous les wana SCP Lisa, on a Mapangu no comme propriétaire na yo, Mukolo Lupangu no. J'aime pas passer les Botuli Coco, ya Marie-Hélène Botuli, na Belgique, pourquoi pas Aguila et film na business, moto qui a mis tout cas, Maman de l'Onianga, Maman Pasteur na Londres, mais ça papa Pasteur Mbote, ça va na tongo qui est Kiltiko Sambelanzambe, l'homme mangera l'air souillère, na zotoka na boulia na motokinanga, simple serviteur na bino touché à l'inga, ce qui au salité. Au cause à la salité, ma Esther Lotambia à Paris. Zamba Pambola Bino, mon chénia Babou.